Saratola TV. Ça n'est mission là na sengo nao aussi fait au kangi ma boko ngo lora sosa wili ki pe alora silako. Ça. Nazo reproduire soso sila. Nazo sa ba soso. Ferme kuna la la ba soso ba komela. Nazo sa soso sila wili kite soso sila. Saratola TV. Yadi Nana. Titre on est à somme makasi. Secret de la mort. Et puis namoni nazo ebate mama Moseka aza nani ou bien aza nini. Ngapela zo kopate il faut maman Moseka azwana kiti avanda. Saratola TV. Na utana ngo na botamana ngo na zalina ngo na zopesa ngo zwa na yambia ngo Saratola TV. Nengenzamba uti ko inspiré sous Belleville Kandi. La patronne à Poutine a écrit a commis sous a frappé les sous le fille mère. Ba fille mère baza ba victime na makambo epelé sur le plan amoureuse. Saratola TV. Donc bateau bazo chance ya robota avant o ba benga ba fille mère. Nzamba sala ba ngongolo wana. Nde bangwana baza ba fille mère. Alors cause à la fille mère n'allait passer à l'époque ils a dit synonyme ya ko seka ya ko chola. Abota te dans so balobino bota uzoka soni nete humiliation. Abota kutu ya mona à l'époque ils a so ba sente yo na quartier folongwa. Faut ba Saratola TV. Ba déplacer au quartier. Batu ba kokangote il faut longwa ba déplacer au kiate pa mama leki na matete. Mais kovanda na veni to na ndako wana eza soni ofingisa famille mobimba. Donc cause à la fille mère na kala izaka honte. Mais les loyo cause à la fille mère est comme normal. J'ai un enfant, j'ai des enfants. Saratola TV. I filming is you is Mikoso. Mikoso. Is Soso is Sila. Pardon. Faut ça toi faut qu'on change comme moi mon nene. Le boy n'a pas problème. Na zana na problème na na fali coûte fali pour pas aigle. Alobi azan na problème na moutou. Wana fali. Wala fali. Fali. Et talaga fali ami bimisi na mulongo ya ba abakuk. Sarah. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Saratola Télévision, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, soyez le bienvenu, Bandeko Balandi. Il est temps de vous informer, en tout cas, Mama Saratola Télévision, Lelo Alobi, Azana Makambu Yakosolola, avec la nation congolaise, avec la communauté congolaise, avec la diaspora congolaise dispersée à travers le monde, une façon, yo memelabino Makambu Bino Bobolinga Kamingi, awa le code de bonne conduite. Bandeko Balandi, tozo vraiment Makaya Buto Tchapembe Niwana, tozo mai tocha bato attention bato ya estomac pe tobosani bino teso dongo eza bolia kango ya pamba pour soulager estomac ndetinga sala yenga pe na koma kikolia dongo ya mobesu bongo pour na kozwa moi donc équilibre. Alors bandeko, cette émission ça va tellement vous apporter des choses ya malamu obino bolingaka. Nous allons parler de Fali Ipupa na émission Oyo, nous allons parler des mamans Ursule Pechanga, nous allons parler des mamans Moseka, nous allons parler na président Elombe, nous allons parler aussi des mamans Dinana. Maman Belleville ne sera pas donc épargnée to luka moeto solanaye. Une façon il y a commémoré bino makambo bino bolingaka mingi. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2023, jour pour jour, tokene vers la fin de l'année. En tout cas bandeko nanga tozo temps ya komilengele ya ko sala ba bilan ya ko tala nini auto sala ki lobina nini auto zo ko sala lelo. Voilà to la kakibino ete mama Dinana na équipe mobima ya DD télévision babana ki ko préparer film oyo na kombo ya le secret de la mort, le secret de la mort na kanisi awa bokolanda extrait ya film wana, une façon d'accompagner mama Dinana dans ce qu'elle fait. Et puis nous allons aussi vous présenter ici l'extrait ya film o ezo
tozokota lelo na kombo ya fille mère en tout cas ezali thème oyo Bellard akanisi à penser na ba fille mère à penser na société congolaise pour na luka moyen à accompagner bino et puis nous allons aussi parler il y a réponse à Fally Ipupa oh et comme na ba Fally Ipupa ba umi pena moko venant kobi ma pena kino na habité ma kamboso ezo mais ma biso elle sera avec moi, elle s'appelle maman Sarah Tola to koluka moyen tout ça na analyse d'ambition mokolo lelo je souhaite azo réaliser émission oyo soki to lo langage moko tozongi na nzela ya régie kuna tozo extrait oyo puis on se retrouve tout justement après je souhaite miezi Sarah Tola TV yeba mingi mobali oyo abimaki na mwasi na yo ex ya madame na yo ayebi ba faiblesse nyonso ya madame obi constant sala ni mutamusala maboko na kintu sa ya zate sauf quoi faire peut pas que na muto mutu taki okata na ndako moi c'est nyonso soki aza na relation na ye aza na mobali na ye bayebani ça fait plusieurs années ba famille pe yebani eloko mwasi aswetaka na soki eza kaka mobali abala ye Maman, ce qui n'a Bible, Nazara nous prêter parce que Francis Kabota. Et là, on est en. Parce qu'il y a Bota. Non, bah, moi, c'est Eh bien, on s'y quoi? J'avais dit non à cette relation. Est-ce que yo penana tata mwana na yo aussi bokabwana bien? Yo na tata mwana na yo soki bokutani ba sensation na ba sentiment ezalaka te? Aza prêté, est-ce qu'on peut en rose à la camp? On a invité. Yo na tourné qui nazela dans 5 ans. T'es tant sous attends 5 ans le Kébélé nazela t'as 2 ans. Désolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai déjà taillé mon chemin. Pardon? Eh oui. Taillé quoi? Mon chemin? Chemin, ça veut dire, donc spécifie un peu. Mais je suis allée voir ailleurs. Tu veux que je te le dise comme ça? Voir ailleurs, donc ça veut dire... Que toi et moi c'est fini. Sarah Tola TV. Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi bo wuto landawana film nabino fille mère ezali bande annonce nango mais l'intégralité ezokota awa. Nazana maman Sarah, je suis kofungola to luka moyen pe to sola parce que cette affaire de fille mère en tout cas moko biso baena to balite to botite to zuna basite on ne sait pas moi sini nzambe atia na banzela nanga. Une fille mère, femme seule moi son nom donc kabalité to yebité mais ba fille mère en tout cas ba comment causer ba problème est belé ba fille mère aujourd'hui les hommes ba sala bango vraiment confiance té or ce sont des personnes oyo bazali loko la basi nyonso ba fille mère aujourd'hui ba comment na ko benga bango nini ba sujet ba sujet ou ba instrument de plaisir et pas ba mebali oyo ba botsa bango bana batika bango ba fille mère onga nazo loba o ba comme ça ba instrument ce sont des femmes oyo excusez ba kana conscience té mais fille mère est une femme comme toute autre femme oyo azoko mériter dignité personnalité kilo ya kibo mama pour na kilo wana nyonso esenga fo yo moko ndeko nanga oza fille mère o mepesa kilo wana. Elle est avec moi maman Sarah to lu comme to solo lana ye je sais que c'est une maman elle a aussi en plus peut-être akoki ko apporter par ya bandeko na basi. Maman Sarah bonjour. Bonjour papa Tadinga Lapa bonjour na bandeko nyonso ba Olanda biso de partout dans le monde bangote na bango les bambote na ba meilleurs fans du monde. Ouais ouais. Na ba yanga quoi. Bayanga, balinganga, ba soutenir ba conseiller en tout cas président bébé, la présidente maman Nathalie, un clé d'esprit. Nana Mosibo. Et pourquoi pas na Amélia Mweba. La primados, il y a Orlandos, il est tango. Amélia Mweba. Maman Gina Amatou, motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Il y a yo bambote ngwana, bambote belé na Jenny Bet industriel, moi c'est appelé
Honorable Charles Tamboué et Bambote na sol mbemba na ba commentaire sol ya bambemba azala gaga ouais azali Angelos Caron kuta azali bonka sol yo bien na banana sol mbemba sol mbemba je te salue aussi Badou Kanti, un grand merci à toi, un grand merci à Debo Bouchab officiel, Dalia Onyema, Eliezer Kanou, Pamela Kabeyawe, Tudush Kalala, Sarah Abouele, Sarah Kendabi. À côté Libala, Fouza. Tena lobby à Koki Kokota Libala. Pour en abassi mes sous à côté Libala, papa lobby plus question. Rose Bonga, Bambote Naoya Rwana, c'est la qui la papa Edi MK, respect. Madeleine Keta aussi. Maman Madeleine Keta, Bambote Naoya Rwana, donc. Makia Kumba. Ah, cette maman. Azanga a été commentaire. Voilà, Batunios tout et puis famille Libota. Tout le monde est famille Libota. Sara Simbanga na loboko na ningana na zo. Tekangama, ça la crise. Kufali wa parole. Et bon yo tito sa ne misoka tika pla na ne se ono. Yo le fufu na makayabu na tongo oyena na oso e baba malewa nyoso ya boulevard. Nyo de yo tito sa lange miso ebiteke na ko rendre ba compte en public. Et puis aussi là ce n'est pas au komelanga Sarah na se na on a restaurant mo reza awo otinenga photo makayabu na bimisango. C'est là. Na oche eloko eleki ko bouger yo maboka na mapeka na loka mapapo asila ekokita. Poussière maman pardon so combien bon na tete toza atana problème na mutu zela osali maboko wana loka mapeka soso wiki loka maman tout le monde est famille Libota saranga kokotsanga na biloko wana te hein pardon papa lukela pa mouchoir na pangusa ah nano finga papier mouchoir te nani pesa papier mouchoir na pangusa poussière ah Sarah to bandi émission siko Sarah s'il vous plaît eza na bilobi susu eza moto ya te Sarah bakomona ke ngana utolia makayabu na tongo oni ta komba likolo zwana komba tadi zwa wana ni zwango pendako na chana bakapti na ba audio na cha boniko et puis ni 8h52 ya mwana o komela ngoza malewa na malewa mo ezaka pembeni no na lia makayabu na fufu tata mwasi ya bana yo ngati ndenga siko na vandi bwe na osana emission kala na esengo nao osive okangi maboko ngo loka sosa wili kipe ya loka sila ko Sarah nazo reproduire soso sila nazo saba soso ferme kuna na ozela ba soso ba komela nazo sa soso sila wili kite soso sila je suis optionnel makolo soit je suis mundale la te je suis yelo kai komekanga zwa ikuna bana yekuna bana je suis papa na futa ko bana na ye je suis banda na makolo na ye et puis Sarah eloko yo balata na chambre komiki sete eloko yo balata na chambre si la zana mo c'était on te pardon oyo ezalaka na chambre ezaka juste so kiti na mbeto tiko yo olongwe depuis ndakuti awa et bon ça passe au koto babe o ezakuna ya yo na matina tapi na ngana respecter tapi na ngana ndaku na ngana za toujours na ba mapapa et puis ba mapapa aux États-Unis made in USA et aux États-Unis na ngo ebele na tambola contreforme ngai bana molokai bazawa bana molokai bana yana ngweza kana kombo na ngata bakomini kuna bana molokai bana molokai bazo jouer na forme ba place chambre do bimi libanda oza grave na zana mswe suka na cuisine mswe matata nde donge suka katina plateau awa ya plateau ezala awa oziba mobondo na yo olongoli so ina monique na représenter ba chaussures na nga cherté allez na tiango kuna na lati papa nga na sa l'émission ba kulu na wana ba sendi nyos tu balobela asila bana ma papa de chambre pour la cas de chambre même de maison même na bureau na bureau za na ba tapis kutu batu musu bana banda ku sans tapis
ochongola fufu awa yo ati yo nozana obala susu na bobala na kombo na Yesu ayo si mobali aoza bacha mibali oyo atikeli mwasi mbongo oliate abiaza mbongo te mais akota ka malewa ndetadi oh siko so alambi na etenga kina malewa te 8h papa bande ko nga 8h32 tadi azobenga ngaza na malewa moni tadi ayebi ba malewa nyonso a ville. Maman, ça c'est ma vie. Je suis encore célibataire. C'est tout à fait normal. C'est ta vie, hein? Mais tout à fait normal. Yo oye ah, pesa nga sachi wana je suis. Pesa nga sachi wana. Pesa sachi wana. Loko le komi ya boy. Pesa. Pesa papa, eza ko samba te. Et puis te zela. Omoni ndeza boy. Tala mulai ya lipa oyo. Non. S'il vous plaît. Ndeza boy alobi atie pause poto si sa émission. Malembe et puis tala koka azo melela nango. Et moi oh don na lié fufu o koka nananga. Fona boa kangu na poubelle nanga. Pesa. Pesa. Et l'eau plateau eza Sarah. Eza plateau te pesa. Yo kana nu. Pesa mobile nanga elenga pesa. Pesa. Yo monanga na lokwa yo ozara mwa fufu wana ba fufu ba luba mona sibu la fufu na tu mwa de makaya bu mo boy pom ba tu ba sengita o cha tutu yot muimi ya mobali ba chela kuna yo ka changa na osana no message gentiko si totika lika bandeko ata onyo so sali totika lika bandeko. Voilà, merci mesdames et messieurs. Azwaki makolo. Omoni li papa o tia loba. Omoni li papa oyo. Tadi asoba li papa oyo. Kana éviter mais moi je suis mal aimé. Je suis mal aimé. Bandegolanga, omoni li papa o po tadi asoba. Il fallait qu'il invite mon quoi hier la bengi ça invité mon quoi yaka otalanga a spécial. Oh Sarah, tadi azaka na mbongo te bande ko no pete la produit solo tu fala kana tadi boazo le opiaka. Na bengi ça invité na nga camarade na nga muka utai voyage azoya. Na singa voyage. Là obeti mi silo kama oyibi te. Na yo kaka te la camarade no voyage. Tikako. Camarade na outil voyage c'est-à-dire camarade na nda outil voyage bongo azoya nenga yo talanga to yamba eza pas anniversaire na moi cadeau to sola kaninga yo katadi sa romoninga nga batalanga na TV ni papa na lati pendeza bien te atuni no papa Diego moni ndeni tape dali papa wa coach faut ba ça coach yo mutaye biote amona ote ola tali papa ola ta musunya bata ola ta ketch etaliena ya bandeko tadi atika biso ngana papa Diego akita kana selo kato apeme na zando to mona kata dia na chaussette a pembe na li papa sika na makolo tadi what is it oh no omoni nazana ba tadi ningo omoni ya uchi kolela lobi na filma ki makolo ngulu aleli le kwa mona buke bakobona makolo na gate non ça se passe pas comme ça aleli chaque fois bon mona gatadia yambaka so moni ya mimo a mwasi a chekechi soka zana ngangande otula na aela la gomme ndebo mona ke wana ko chama bimesuba boko na munoko te chaque jour papa yo faut filmer biso ka makolo kaka ko epanya ngo suste ezala ya soso ezala lo kwa de mer kuto alo nzambe o poussière ndenge ni place oko de mer ici alobi plateau na makolo pato mona na te de mer message comment qui désormais makolo ko bana ko monana désormais makolo Boromona makamna esebino tadia ya pana ngakana di papa soki tadia la ticket wana seki invité zoya wana mona chemwa parfum bien solo makasi ache chemise cravate ache ne longa ki sérieux na barate donc soit moni batomi akomi oka garçon moko sérieux nje mutu mo aliaka et puis neti lobby na okene na mawa bandeko nanga tadia kangi nzala na betele lisola kolia loka geja zaki wana onya tango 12 kara tadi malewe ekoki kende kolia zo leki sango na wa
po bayeba te ke akosomaka malewa yo monenga la za mutama ngaza mutama sekite ngala reglaka ba compte na media kokanisa te nde navandaki wana na osepela te désormais filmaka makolo wana nyonso fufu na nga 4 boules des boules na lié nde créer problème nyonso nzambe na ngai donc des boules a pas na lié et créer nyonso o yo sola des boules et puis chose grave t'as azalaka so toyokana ene tosala émission bandeko nanga makambo nazoyebisa bino nazokela ngo motema pasi dérangeanga tadi so toyokana ene tosala émission so mopaya ye osaranga asisi nanga bémission na oketika mopaya oketika mopaya yoyeki na mopaya donc bato nyonso so bayeka osala émission ayakendaka kotika bango otola tosala émission lobi naki otika mopaya na ndeni nini yo yaki to travail papa okomi na okidego okomi taximan merci beaucoup nakanisi bango pesi bazwi part na bango je suis soki obano filmer na makolo te soki abano filmer na makolo what is the merci a filmaka I filming is you is mikoso is soso is sila Pardon. Faut ça toi faut que changer comme moi monene. Boy na ba problème. Na zana na problème na na fali coûte fali pour pas aigle. Alobi azan na problème na mutu. Wana fali. Fali. Et talaga fali ami bimisi na mulongo ya ba Sarah, I don't know. Voilà, merci mesdames et messieurs. Vous savez, instant au deux manka batou vraiment babatan et belé. Mais à la tamo botozoaka justement humour na biso pour na komeme la Hermoko moi stress à na palais. Voyez, tozoaka ngo vraiment na un mois to ça lango 3-4 fois. Et batu belé pe ba senga kango donc ba sepela nango c'est une façon oyo ya komeme la bino moi ba stress mo boyeboka nango et longo et tout to se peli to se qui et ça quelque chose de bien fille mère Saratola. Aujourd'hui lorsque vous attendez nanou parler des filles mères yo o melo il faut le banan que professionnalisme a mati. Vraiment félicitations à plateau. Et donc réalisateur Penado donc a biso chrono que so saliga erreur à la question kuna au kati vraiment je souhaite encore une fois merci pour notre professionnalisme au deux ans à plateau nzambe asunga mais nous demandons na ba partenaire ba union so bolinga musalo to salaka ye world je suis world. Ah ouais, plateau à ma cam. Bido bayebo linga musalo to salaka. Nous avons besoin encore d'aménager ces plateaux. On a un projet et on va changer plateau au Hernion. Toi-même n'a besoin tout comme ça plateau virtuel awa. Alors pour nous ça la plateau virtuel awa, c'est pas facile, ça demande beaucoup de l'argent. Oyo nakansi mama Sarah dans azawana to boyeba. Ko ba no sala bango ba live awa. Nyonso ezoleka awa na ba condition donc Nzambe à Kosunga. Voilà, fille mère Sarah. Lorsque tu entends parler d'abord des filles mères, Elinga Kolobana nini Sarah fille mère wana toyoka fille mère wana mwana poussa na pembeni ne ezate ba fille mère ya ba petite mo il faut pas ça la bango confiance et tout. Fille mère. Moi si maman. Topé elenge maman. Donc ba jeune fille oyo bazwa chance parce que kobo teza chance. Oui. Bazwa chance la grâce na kibolenge lokola ba biso to bota na kibolenge omona que mwana nazo kolozo mona aussi sa classe yo pena komi mo bangete parce que ngana dasa to ata numéro moko et puis toza génération mon côté mais génération na biso alelo ezokende de père na génération na bango. Oui. Donc tokola telo mo bozo régner ngana olata ya olata. Yebisanga maman mo à 80 ans. Akola telo mo ya bana 25 ezo régner. Jamais. Impossible. Donc bato bazwa chance ya robota avant o babenga ba fille mère. Nzamba sala ba ngongolu wana
nde bango wana baza ba fille mère. Alors cause à la fille mère dans le passé à l'époque ezalaki synonyme ya koseka ya kochola. Abota te dans balobi no bota uzoka soni neti humiliation abota kutu ya mona à l'époque ezala so ba sente yo na quartier folongwa faut ba déplacer au quartier wana batu ba kokango te il faut longwa ba déplacer au kiate pa mama leki na matete mais kovanda na veni to na ndako wana eza soni ofingisa famille mobimba. Donc cause à la fille mère na kala izaka honte. Mais les loyo cause à la fille mère est comme normal. J'ai un enfant, j'ai des enfants. Isa grâce nga na regretta ko bota na bolengete. Et puis na ba no regretta ngote ke ota mona ba camarade no ba bota te yo bota. Ba camarade wana lelo ba mo ba koma na ba retard. Vous comprenez? Oui. Vie eza destin l'homme tout qui mangote kangana ngoyo rattraper. Très bien. Alors ba fille mère les l'autre ko lo ba cause la fille mère eza ma bête. Eza ma bête mais na ndenga ba couple cause la fille mère ezo mais ma pe ba problème bébé. Ndenge nzamba uti ko inspirer sous Belvi Kandi. La patronne a Poutine a écriture a commis sous a frappé les sous le fille mère. Ba fille mère baza ba victime na makambo ebele sur le plan amoureuse. Ah ok. Ba fille mère bana ba problème so tali bien au mona kana teaser. Au mona mibali kana ba réclamer. Parce que fille mère so bali moi so abota mobali azana maturité te azana zuwa makasi akokana ko mona oteke okene kosola na papa ya bana bien mwana na. Oh il y a les enfants dedans ba ko yipe kosolo là. Et puis qui s'amité. Voilà. Ba fille mère pour mususu ezalaka contact wana ya papa zo benga pa sola na bana na ye mobali actuel olingate. Oui. Ebele ezalaka ba problème donc ezalaka ba oh c'est que comme sola mingi na ex na yo bolingi bosa ningi bozongwana. Moi si basi ba botana mobali ebi ba point faible na ye ba ko sola disuste oh il y a les enfants oh bazo sala ke basangisa bango ba solola to ba kuta na ba vanda. Très bien. Donc on a pas problème et banozala kaka parce que moko abotaki avant l'âge. Très bien. Donc peut-être na angle wana ya makamba bolingo ba fille mère bazaka na ba problème. Basi obabota avant le mariage, basi obabota bazaka na bana bango mibayo ko bala mibali mususu ezaraka ba problème. Pour papa on a place à kepe on a besoin sur na bana. Ozomona place ba problème yaka. Très bien. Bana kaso ba komi balongwe ba kepa papa bango balongwe papa bango kuna ba yepe ezara ba problème. Des autres. Et comment ka ba problème tim comme ça moi n'a pas qu'on va maman oh maman je veux que tu rentres avec papa. Que vous soyez ensemble. Bana mbele bazong sa ba mabala papa. Oui, ebele, oui, moi j'en connais aussi. Ah ok, koto papa na ko kozala na yo mo te na ngina na yo na maman. Et ba papa batali bolingwa bana bango bazana choisir ba sala nini. Donc on a risque ya kozala fille mère. Et ça sur le plan amoureux. Mais la vie normale boyenga na binga ngweza grâce eza lipamboli. Netinga bona na dasa asisi classe à diplôme à na université master comme sala lobi kuna komi na master lobi kuna komi ministre komi na komi sénatrice au monique ezala fière nanga parce que ba retard wana sila zala ngonana vous comprendre quand on se peut cet exemple to continuer ozomona ba retard wana yazana ngonanu ngala za déjà na avance yeso ababota lelo mwana ne boya na omemai. Vous comprenez, on les pampers, ça vous laisse ébouillir, mais ngana moi, on comprendre avance. Cause à la fille mère, ils ont soni na kalamel, ils ont sous sonité, mais ils ont un grand problème sur le plan amoureux. Sarah, est-ce que c'est sécurisant aujourd'hui d'épouser une fille mère? Yo onan au balité, mais aujourd'hui moi si mon koboé abota déjà. Yo onan au botité. Mon balite. Mobali on a botité. C'est ça la question. Oui. Et ça normal. Ça risquanté. Ça risquanté. Parce que tout le monde a un film et a un extrait
pasteur patron papa Serge azotuna mwana na ye est-ce que bolingo pena ya yona mobali na yo akala papa mwana na yo esilaki avant o kende ko s'engager na mobali wana mususu des fois aussi tokendaka tokutanaka na ba problème wana ebele na ba couple que tokabwani après un temps pour ça moko boye kaka donc ezalaka nga donc pa na yo te wana bokabwana kité séparation ba pesa ngo temps très bien so moni moi solo bana mobali to ucho kabwana il y a une semaine il y a un mois ba kabwanité très bien il y a 2 mois ba kabwanité il y a 3 mois ba kabwanité ko kabwana moi c'est mobali il faut moi si kolinga mobali mususu te ozu penda tande na zabo ina okabana na Jacques OK Jacques to kabani le 6 juin ouais bon pour na tester faut tester à monter pour monter mais etika mba monter ah oui alors pour checker je suis à Sepeline na makamolo ba a Chebo world pour checker monter mana yo ozala convaincu que ya solo boy mutu wana ne batu musuba salaka auto rompre lelo après une semaine azu mobali mususu une semaine na pesika exemple ba koma ko so ke na 12h na 13h na ju mususu wana za ba bolingo te azoluka eloko mo ya vite fait et soigner pota o azana ngo mais na se ya ba erreur so e bolingo ne zaka place o wana tikali ba ozonga omoni donc bato bazara ki akabwani na mobali vite fait peut mbali mususu a remplacer ezalaka pour combler ba pota na zana ngona oui ba vide wana au fur et à mesure soka ofa na mobala ngo mais ba sentiment na eza pas ex na ende to monara moi c'est abala makushaka na ex na voilà abala aobota na ndako bala maobota na ex na mobali ni akala donc ba sentiment na evandi pas ex sikoyo pona kolonga yango omona ndaki ngana eto kabwana soko kabwani na mobali Zoata a l'expérience, yo moko ata 6 mois. Même une année, beno fandi. Ata 6 mois kaka. Ceux qui montent Manuel Lingaka ex noana, au monde qui n'attend un agneau sur beaucoup zongana na bino sans scandale aux zongani. Mais ce que monter Manuel qui était au bio prouvé au lingambali mususu. O comme une obligation la bali au côté au lingone zara pana. Côté kuna. Au compagnon mon enfant aux attend. Séparation solo mutuye mo refois ça la séparation na motema. Très bien, très bien. C'est ça les vraies séparations. Tadi tokabwani. Pour wana tolobani na na motema lobi na onte. Mais na ba acte na bani. Kanda tom suzuwa na kanga. Ne me cherche plus. Oublie-moi dans ta vie. Donc oublie-moi. Et puis je regrette de t'avoir connu dans ma vie. Wana et le bamara de bouche à bouche, c'est pas le cœur. Quel genre de femme? Mais ça c'était un péché d'avoir une femme comme ça. Seigneur. Wana maloba muteye loba mais c'est pas le cœur qui décide. Quelle erreur si je savais. Tango kabwani na eboye kesiko na mutema obando ta mutema no sope e kabwani na ye. So e kabwani na ete bozonga ni calmement. So on résister parce que na séparation moko atikala na bolingo. Oui. Soki moko na banjo bondela yo e kakuta ki ona mutu mususu mais soki yo bolingo nezaka pa na e bozonga. Voilà. Mobali wana a commis victime. Oyo zwisika. Alléluia. Oh, ta wana so opesi 6 mois wana. Yo moko pnoza sa mobali o mona mndaki atadia benginga. Tadi toko zonga na suste. Otikali na non na yoti na suka. Ya wana seki bokabwani. Esile. Merci. Wana mndaki kokabwana ya solo ya wana mais soki ezaka yo tokabwani na tongo na poko mususa remplacer wana ba aventure. Mobali wana so ba landela mwasi wana bando pusher nae atabali. Très bien. Tout le monde a belé t'a dit. Moi c'est un dara libala maza aza faible pas ex na yo sarana. Surtout Kofi si ayemba faut banga banga muto ebi sima mokongo moi si na yo. Voilà, vous comprenez. Donc nyo so na utara na ba séparation, ba se séparer bien té. Ezaka ya munoko ya kanda. Na pression ya pression ya maloba batu mais moté mezo lela. Même mon sou camarade na moko yemta oso mona mtaboy mobala olela. Yemoko aisi mobile baka wala. Mais après donc comme sou golela. Azolela. Tokuti azolela zoko katenga bime. Ozo minyoko la pourquoi?
Ce qui y a muto olingi ke boka bwana. Ozolela pourquoi? Abi Sarah trop c'est trop parce que ceux qui n'habitent au continuer. Ngam na souffrir. Na linga ke mingi mais na préféré to sa nini? Toka bwana. Na souffrir en silence même. Na muto remplacer te mais na linga souffrir na boya e kapwe. Mobile azo bonde la et téléphone ezo sonner azo lela koto. Mais téléphone est sonné. Bakawa nezebele. Alors je ne peux pas. Non, je ne peux plus. Non, boya ina passe mais je suis obligé de le faire. OK. C'est ça une femme, c'est ça. Une décision, on est là, n'a pas si na mutema. Azape na mobile mususu te ya ko remplacer, mais il faut baboyana. Alléluia. Abiso ina boye complètement. Omoni baso balinga mibali mingi. So lingo boya mobile faut boye complètement. Abi omoni so na boye complètement dans à l'aise côté na okende ko s'engager. Très bien. So na kokina ko boye complètement te no ba no tromper place na okende. Donc faut na boye aye na nde na zanga na ebo na mobile mususu te na ba no boye aye. Po ya na basi mususu ba boye rapport azu mususu. Yé mon cas sur décision pour n'a comment créer ben compréhension ben fraction de quoi roulage à Congo. Les camarades n'a pas eu décision habiter ngana mbalo décider. Et belé ba boya bon te so moni a boy mobile c'est cadre na mbali mususu. A moni appui yango a boye. Ba mabala bongo so ba kutani ba pima na bango. Voilà. So ba kutani na ba fête. Basali route ensemble. So ba kutani na ba restaurant o wapi. Babi mana ba on a facilité pourquoi parce que mutu na mutazo kita ya boya muninga complètement. En tout cas Maman Sarah Sige eza moulayi, on va donc en parler pour air lobby na kanisi eza pe na master na ngamoko bazana bana mibale na mobali na ye mais bakabwana mo mobali pe akoma ko sala vie na ye alinga pe Jomo boy na France. Bazane na France. Au moins ba ex o abala mais ba umbali bakuta la kaka. Oui. Omoni Sarah. Eloko o ngano lingana lo ba maman. En tout cas, si je auto évoquer ngome mata jeudi ou vendredi ce que tu os temps. To sunga bande ko ebele. Oyebi ke nokwana akomande nini? Moko boso musale sili ye azana mwasi ne ndako na bana. Mais fi wana atikala ye moko. Moko omona akezwa na musala na mutuka ayepo ayotike na ndako. Moko pe sentiment donc leki RP donc leki elle trouve tout normal. Omona pe mwasi ya ndako azo benge na téléphone. Akosi ti suka kaka a gagné moi temps pour luka moyeni ni azonga ne kuna place azo mwasi. Yaya bazo chosifier yo. Au combien instrument de plaisir. Femme seule, fille mère. En tout cas, vous méritez le respect. Boza loko la mwasi nyonso. Surtout quand ceux qui au saleli makamo Maman Sarah azoloba a même si l'amour ezo tanga makila ezo tanga miel miliki. T'as dit camarade nanga zo lela lora ba beti ngabi mais mutozo lela azo benga. Yamba babongi salobi Sarah c'est fini. C'est fini. C'est ça une femme. Ah lela bila be c'est fini oh lela. Ngabi bon. Oza ba fatira bi oui fona boya e boy. Voilà. Merci. Je souhaite tozongi na nanzela machine tozwa film et zo bank sanga. Secret à liwa. Ya dinana. Titre on est somme makasi. Secret de la mort. Et puis namoni nazo ebate maman Moseka aza nani ou bien aza nini. Ngapela zo comprendre il faut maman Moseka azwana kiti. Avanda. Maman Moseka. On appelle ça. On peut ça dire Moseka. Allez, tenez. Sarah Tola TV. Na utana ngo na botamana ngo na zalina ngo na zopesa ngo zwa na yambi yango et Zamba ebisinga que zana complot moko ezo salama pour na ko éliminer yo physiquement. Alors, na bande komi balé oyo otaki ko discuter na bango balinga ki ba ibambongo moko. Matalala. Maman, vous a profité? Na li likolo nango. Aili likolo na ba voya, na ili likolo na ba mbikudi, na ili likolo na ba prophète, na ili likolo yaka. Dokani.
oya kopesa yango sola kelanga mabe boye na sola kelo te pona ebise sa madame mais aussi yango mbango ipoke za soki bozolo ba bose compte place to vanda ki na bof na moni ba fille ba garçon ba couple ba sala ba ah ba tox ba ta réception ba hôtel wana beau frère ko koma wana te parce que ba réceptionniste na ba koma na ba so fandi na boye boye bisa na description za so muto par exemple ko tino hôtel yo yeba mais c'est ka tso para musicien ngwa sanaka mokonzi na landela ki na landeli musicien ngo tie sika ba sala ba musique na bango ba petra ba banzembo na bango c'est ça bande football bo aka bande football aza pele azo bina makasi na tali na bi oyo yende zo tsatumba donc yende photo landela sikoyo sika vanda ka oyebi yeli kamunde yango wana te kamunde yango wana sika vanda ka nde problème mais les prière na quartier na biso na mona pasteur mo za kubeta mwasi et moi zo benga ma coffee pastoral ah bon le pasteur abeta ate ala mo te ah bon bandimiso ba mo Saratola TV. Voilà, merci en tout cas pour tu kolanda wana mama moseka na uta na ngo. Na botama na ngo. Nazana ngo. Nazo pesa ngo. Siko na ebité qu'est-ce que ça veut dire? Non, Sarah, lorsque tu regardes l'extrait ya film Oyo, le secret de la mort, les acteurs Oyo bazana kat, le niveau ya réflexion ya maman Oyo na komo ya maman dinana okoki ko sala donc analyse nini na Sarah. Le secret de la mort. Secret liwa, oui. Muto, est-ce que tu sais que muto ebi sekele ya liwa tisiko donc que ça l'a raté à part Ganzambe? Secret liwa. Secret ya liwa. Ba liwa mususu ya Nzambe pa yeba batu. Ba liwa ya batu ba yeba rezali. Et Nzambe pa yeba rezali. Secret ya liwa sur les plans physiques. Batu ba moro ba sala organisation na bango. Toboma peut-être Laetitia jeudi soir bon bete masasi et ça secret pe aliwa ba yebi nzamba yebi liwa pe abata mukili o ba composera ba yebara muto aza rosicritien ba tcheli kitala boma mwana nao abomi déjà na bouteille bika okufa après 2 jours et ça secret aliwa ayebi yango déjà que hier okufa après 2 jours donc secret aliwa oyo il faut pour notre ah oui. Ah oui, ah maman Dinana. Parce que naomona réalité na kati. Oto mona pele. Lelo oui. Tadi batu ba comment oyeba na jour akufa. Ah oyeba. C'est quand liwa yo mo po yebi pe, oyebi yo mo ke na kotara awa. Na signera pacte, non ça a succès pendant 5 ans. Après 5 ans c'est la mort. Et c'est quand liwa. Peut-être pas na basi wana misatu oto moni na botama na ngo maman se katia kiti mama liwa po apparemment yende mu oui apparemment yende muto aza na secret liwa eza mama moseka azwa kiti avanda parce que na moni na place moko wana la fille o a ke luke ye moko azo tout baba nini ko tout gumsa mama mbiko alobi ngana za ya tuni mama oza mama prophétesse alobi te je suis plus que ba maman prophétesse oui donc ozo mona que secret aliwa c'est-à-dire bondo keza na kati ya film ouais mutu moko akoyeba ba secret aliwa batu ezara ngangane po ya za ngangane angangata za ngangane ngangane mwasi ngangane nanganga yesko ngangane okay mamo sekaza ngangane sko na kingangane bangangane bele baye ba secret liwa tango ke no simba tango sukisi ya mbongo ba bisio bon nde toza to peso 5 ans ya succès ya mbongo ya richesse ya nyonso mais yo okufaka après 5 ans wana tango siso ça succès ngano boya nanga eza secret ngabotikala na mbongo na bino eza secret liwa alors film autola na que bignonso et qu'on servir biso comme leçon parce que les loba réalité bien dans mon kili tout le monde veut apparaître tout le monde veut apparaître tout le monde il faut qu'à azwa mbongo tout le monde fasse son mutuka son banda pour voyager voilà alors
toye ba secret ya liwa na kati ya film esimba mi pa nani et puis nani a ebi secret ya ba liwa ya bato ba kokufa na film to découvrir ngo nde ba to auta o ba prophétie monsieur bimara ba comédie bazo kufaka ba sala secret pacte moko yango bazo kufaka ça secret mon bimba liwa OK et secret et ça pas tout le monde va venir signer tom sous pacte quelque part ba ebi ke ba bando kufa chaîne ya bato wana e banolanda na boye donc et ça secret ya liwa donc secret ya liwa ya nzambe ezali secret pe ya liwa ya bata mokili ba yebaka ezali mais muto ayebi secret ya liwa kaka te mais muto asimba clé ya liwa ndeza nzambe mais secret ya liwa bata mokili pe ba yebaka ende moko okende vana na taxi moko na sima oki bato ba sola ke photo bomana ni lobby pour monique muto ana kufi oui ba secret liwa ozaki informé donc secret liwa bato pe ba yebaka yango mais clé à liwa na ya bon moy eza maboko ya Nzambe. Très bien. Je suis na mon il fallait à répondre non ba détracteur nyonso ya Ursil Péchanga. Merci. Saratola TV. C'est vrai que réalisateur m'a posé qui acteur mais ils ont très très bien joué après on découvrir bango sigo après ils sont vraiment talentueux. Donc voilà, j'en profite pour appeler petite sœur nangai Ursil Péchanga mo théâtre Ursil yo mo yebiti documentaire baninezo donc en tout cas il faut soutenir acteur na actrice il y a Bissou Mboka en passant j'en profite pour appeler Saratola TV. Kingo. Hello na olinga tende chama boko bien. Okangi maboko lokwa soso a wilki. Lokwa si la pona nini. Poussière maman, poussière Sarah. Mais je suis so hier na moi temps. Faut pas que ça cate poussière boui. J'habite pas les quartiers. Apparemment c'est Fali. Quand Fali dit hier mutazwa ki ba figurante était le réalisateur qui avait proposé, mais à mon avis que eux jouaient peu bien, actrice Yambo Kananga. Selon toi, Sarah, penses-tu que Fali voulait fermer la bouche Yabatunion so babalinaki choséfier Ursil Péchanga pour nous kolobaïté Ursil Aza et l'autre côté elle représente rien et pas Fali pour pas. Bango ne basé l'autre côté, fallait bango même na ba combo même fallait na kam fallait pe nos araba coûter par hasard fallait pena à l'hôtel 12 te ya lobi azana problème moko tadi te bon ça va na kiti si ba maboko te pour la moni o elinge bima na munoko na yo émission de lingaki katana Fali alobi na ye aza atana problème na mutu tadi o eza position soso soso miliki tikangai te o seli mapeka boy non mais maman bongo te cha boy Fali alobi nini yoka tiana nu boy ndenge nini te boy eza lokola ozolakisa ke toza boy te boy ngana lingaka ngana yaka boy ça tika vi nanga ko tadi obimisi pharmacie là na moya na pas msonanga te ngana koloba nanga eloko te na poulet sila poulet ni sila ça butakala te to commenter na no Fali ya to commenter Fali si qu'on a lancé la promotion to commenter Fali qui va Philippine tozo commenter ngala on la promotion la ça raconte mais la seule promotion adasa déjà toyebi Philippine nde ezoliama ezo traiter na estomac mais to suka wana te bon ngala sali poulet ni ici là na lobela te Sarah yo kulukelanga problème naza atana problème na mutu ta la forme ça dit ta la forme ta dit le quoi soso ezanga kioka kokeriko yango ndezangi batara boy mwiliki te na mikolo estomac
Lobi koleka lelo 4 émissions.